esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabotama bino. Merci encore une fois bafidèle abonné na biso ya Océan du Congo bokontinue kosabonner massivement bokozalaka de cité mpe merci na bino bato bozwaka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin kolaike kotia basuggestion commentaire pe ba jamais tika nzambe ya mpungutulendo a pambola bino pe merci na bino banso o pe bozali ko soutenir biso na bobungisi caméra pe na bobungisi téléphone nga en tout cas bande ko penza balali pongite na lobanini na maman nanga jolie vraiment et pas yozali bongo na plus 41. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois l'équipe pour la thé et pour la raté. On est toujours ensemble. Merci vraiment. Et puis merci na mana nanga les États-Unis d'Amérique na konjana nanga po ete bango pe balala kapongite. Merci na nga mokonzi na Angleterre. Merci na maman nanga na France na yebike yaye. En tout cas azobongisa malamu pe lebi boyeli bongo bayike o pe bozali ko milengele bolobi mama océan ekosala mabongo te boali bayike la Suisse pe bana ya Suisse ba mama ya Suisse ba tomboki balobi mama océan tokoti likambo na yo nzambe abatela bino mama Adolphine na Suisse mama ya bana mama ya océan bango pe bazali ba mama ya moto mojali moto mozima nite Suisse ba tomboki bango nyonso ba mama mami balobi bakoti likambo océan Suisse oye Tozanabino ensemble. Merci encore une fois à la France, Tombok, Maman Célestine, bon rétablissement. Merci. Bande Koubalandi, Bozali tellement baïke. Plus 49 la Chabienne. La Chabienne Yanga, Wana Yanga Moko ya océan de la presse congolaise, Toko Kabola, la Chabienne na mototé, na plus 49 kaka na moni bongo kilame. Bokile lokondo FMP4 jeune d'état lotake tumba bampangi ya munu ya Congo central boza ko benga bipai na bipai bana betu bakasai betu abwe on est ensemble batoto akatanga on est ensemble vraiment bakulaka partout bozali bangala Dieu d'état le taketumba tout ça bandeko awezali siko to salaka éveil patriotique et c'est ka auto analysaka ensemble pour ezali tolobela mboka Congo ingeta la bala mvunozi vraiment na Suisse maman na sabonde la rapport na biso pas ça nga ino ya CLT live tika nzambe ya lola apambola bino vraiment prophète ngefa mikolo bokozwa na océan dio grave pour le repesa bino vraiment moi babonani na bino pokuna toko tumba penza ngana prophète de la nation, merci encore une fois. Félicitations Nabana Kinshasa, Batelemi Nangongo Tokolo Baboy, Moto Ekopela. Papa Nini Aboye. Awa, tomoni moto ya, to pelisi moto parce que tomoni libération évitée caméra. Donc c'est pas été pour juge à coup constitutionnel allié Mongo. Allié Mongo babi misi caméra. $500 babi misi caméra pour te payer wa ba camion dans ce quota. Donc lingi caméra zone en prison. Awa boka saka bamba reindi. Combattant. Ouais. Awa na parlement boyenini. Longola moto. Combattant longola moto. Longola Awa bakombata batomboki kombata bakombato batoyeba tokundi mpona moko so bakombata batosepube te biso bakombata tozosala eloko te mais koma kamere amendeli so todefande nini toloba nini tomona mutu wa kamere abini senga biso nakoyiba mpe mboka leta nakoti kasho na babima na ngai osala biso nini tolobi tosetro biso bakombata biso to bakombata tobaki toza na opposition toza na bapouvoir yango tolobi tozapine ide pesa état d'esprit ide biso boyaki sekende état d'esprit toyaki biso tosala merci combattant
na se en vula parce que bango ba sepeli te la bobimi ya Vital Kamerhe balingi te ata moke balobi Vital ayiba mbongo Vital e babenge moyibi a détourné ba sambisi mais comment Vital a sali prison te en tout cas na minute on ndenge tozolo babola kabambar moto e kopela bande kolangai encore une fois merci wani ezali bongo lisanga ya ba peuple congolais IDPS pas côté la kati alobi bangona Félix bakabwani mamose ya to kabwani mais vous la ezobeta il fallait que caméra na biso ezala pamba te bango balobi mamose ya Kabuya, on n'échange pas l'équipe qui gagne à Zamobundeli. Tu pesi accès, bolo bamakambuya IDPS, biso tu bengani Félix, yango tu tumbi na kabambar. Bato bacha kantembe bola na la kabambar, bomo na moto ekopela. Mais eloko a empêché Kabuya toza la caméra ya kodefa, moyen ekita na mvula ezate po ya biso moko ekufa ki na se en vula. Yango tu lobika atobeta mbela, mais bilili to kopesa bino. Longonia na bande ko IDPS na kobenga na Félix, longonia na bino bakinoa, longonia na bino moto et continuer kopela boende bakobanga biso tango basali mabe biso to zongeseli bango na langage mosusu nde bakobanga biso to analyser ndenge to mesana bande ko ngai likambo yango na libération Vital Kamerhe bozu yango boni kase réponse bokomona yango mikolo mizali koya bakinoa basepeli te po likambo élection bino moko boyebi bande ko balanti likambo litali este bande ko ngai Félix a connu Koyango pour un deuxième mandat. Tout analyser les Cambodges. Félix a zali pour salabongo pour la deuxième mandat. Deuxième mandat, Félix est bakopé sa maboko na kotika mboka endongo la lolenge zali kondongwana. Bande konanga la banze la utaye koyebisa la bilo ete zalaki mbutu ba Denis Sanga ba telemaki misape kotali samboso pamba te bato bayike balobi nini koyo ko sala mana congrès wana. Lokola ba député la biso bali bongo bato na miyibi bali bato baponaki bango te bato bakotaki bango na copie ndetala bazali mitombola ningongo po bapesa bango misolo kasi bato mususu oyo mwanza mbako kotela kati la baonde baboyeke lokola balobi boni basoda basi bakoti ba envahir ba rebelle bali bongo ebele bali ko boma na sol na biso e bongo ye aya ko sala congrès bakoyi kundima congrès wala te de corruption ya ba député ndo monaki se sanga telemaki bango na mboso zalaki opesi mbwa aboyi bande ko balandi makambo ezali mayiki toko kenya ngo malembe la République démocratique du Congo awezaka toza kolobele kolo ngana yo oyo ezali konyo kwama bande ko na ngai ya kafumba ezali koya le 17 janvier ndeko na ngai ezali pasi mingi to analyser likambo oyo pour tosalaka éveil patriotique tozali ko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser tozali ko longola peuple congolais la bolema ko chamwa pole kati la moto ya bakongomani bande ko nanga l'état moyini l'état assassin Félix likolo ya kovanda la deuxième mandat na ye azali penza na ndenge bilo la lokota ile français bolo baka prêt à tout donc il s'agit à kata likola maman Marthe ko isa maman Marthe lata plastique ngala kati likona opona na vanda la kit mais malamu akata ya maman Marthe ke aya ko sacrifier pe ko sakana bakongomani boy bande ko ngai roi ya Belgique oya lobaki na biso ete akotika la ko senga ba belge pardon te et ba congolais pardon te plutôt. Mais cette fois-ci, pour l'intérêt, il y a qu'on nuire le peuple congolais. Pour l'intérêt, il y a besoin de minerais, il y a nation congolaise pour industrialiser, base à la toujours plus haut. Congolais, mukolo biloko, à la toujours le beau qu'on a fait, à Kosenga, kaba tu fais la gaye soyi. Bazali ko ya criminalité oyo bande ko nanga ibo landa ya la bokebi. Na ko beta ngo pe les yeux mais na yena place auto analysaka. Pour congolais ya mayela ko tchali ko. Bazoya na 62 000 tout. C'est ça l'investigation. 62 000 tout. Il y a des Congolais qui ont boma, des patriarches à des bazako ya kozongisa yango po leki soni na misère bango batiaka bato balobeli bango kasi Félix a ye ko coopérer mat on aza ko yebisa bilo bandeko nanga bo sala investigation la contre la sama ila bini on aza yebisa bilo za ba secret ya makasi po bango bakolo batene tela risque ndeko la bino azu on a lo bayango ndeko langa sala investigation ndo moni bali bakanga biso po na makambo Félix a osala ngo butu bali ko solola bato bali ko ya kokota bato bali ko ya kokota ni solo nini 62 000 tout zonga le 17 janvier y compris na nzoto ya ndambo ya Lumumba
ndeko na ngai to boya soni ya boye justice esengeli salama 62 mitwala bango babomba yango ndenge nini ya bapatriage na ngala donc ya bampolo ya bokito ya bapapo bakufaki papi nzezalanga nobaki opesanga mwa livre po kuna belo bozala ngo oyo bosalaki pesanga mwa livre ya bato bakufaki na bapapo bakangaka bango mikonto bona basinga bazalaka mo ebele bapapa kingotolo mwasi na uti kotika biso bapapa ebele bapapa blaise na mona kawana baseza bapapa ngo bampaka bale ebele na koluka papi nzezalanga pesanga mwa papier wana poto banda po pamba tete kokoma donc le 17 janvier 2022 roi belge wana alingi ayana biloko wana kozongisa yango na ndenge ya lokuko c'est quoi récompense à Félix c'est ce qui biloko wana na lokuko na ebite soko kochango wapi po azwa deuxième mandat alors ngana bino tolo banini nazo luka vidéo ya réunion ya bana Lumumba o bakotaki konzima biloko oyo bana Lumumba pona ni bozo sala boy Guy Lumumba naza na posa na o agir na kati ya makambo nga nazo pesa osiko na banzi yo po yebi yango soki po yebi te benga ngai to solola o sala investigation il faut o déclarer. Mais comment na Kinshasa kokima te o ya biso la bino to bunde tumba o ya papa la bino to tche bino liboso pona nini parce que bino bozali bokufi te mais ezali likamba ba Congomani yango na yeko loba yango to lobela mboka ko ba Congolais est-ce que bino boko accepter 62 mitu o ba boma ya ba patriage ba kozong c'est la biso bongo ba héros ya mboka oyo o ba bunda pona indépendance ba bomba mitu la ba bomba qui on a formé le peuple congolais. Nakoloba les yeux kasi na bato mayele to analyser bon analyser les cambo Félix abandi des opérations ngo babandaki ngana kutai nango tango na zongi kabuya to pesa la peuple na to lobela mboka ko bota la criminalité ça la mboka le motopose bokonzi o azo mérité te motopose bokonzi o azo mérité te tala ba sacrifice na lengo 62 mitu ba tala misé ah non c'est injuste roi belge au comate nakoloba na lokota na otepo bino bona lokota te nazoloba na lokota ya monoko nanga bato bakolanda ba interpréter lelo nalobi attention ozali na makoki ya kosala justice to condamner bino na criminalité o bosala ya koboma bato na biso et puis mitu o bobomba yango ndenge nini siko bana ya bokito bampolo biso tu tosangana lokola moto moko to bundisa ba belge na makambo le 17 janvier nous allons koyebisa bino ya 2022 peut-être ezali liseko ya bakongomani soki kongola koyokanga l'opération Jeanne d'Arc l'opération Sauvons le Congo makambo to kondima ngote bato bakozonga boete na kati la boumbu bato il faut justice salama bino il faut bosenga biso pardon et puis bana ba patriage na ba congolais ba telema ba pesa bilo maboko bato il faut biso to sala ba mise 62 mito eza ya banani ba misusu bana ba basi ba bosana eza ya banani liste ya bato ba kombo tokotanga yango po tokoluka tozwa yango ba congolais o eza problème en nation botala lolenge ni ba osaka na biso po toza faible tozo ngo revendiquer ba droite awa na chaka ba point sujet yango na ya ko débattre ya makasi 62 mito pona Félix atikala na deuxième mandat la roi belge o ya siko soki Philippe soki nani aza ko kita ako ya ko zongisa bato wana na nkuku na lolenge ya moyibi sans jugement. Bande ko ba congolais est-ce que ba accepter vidéo ya bana Lumumba na olax bino ngo soki na zwango place bango ba kota ki pe na réunion bango pe ba accorder ils ont papa la bango ya likolo ya miyibi ko lo ko so Guy Lumumba la interpeller yo benga ngato so la pola likambo et puis yakala Kinshasa na lombango po to kuta na biso to ebani to kosala amuso na nzela ya makambo po o aza héros ba ko saka na été faux jugement et salama molimo ya mvuluze koleka bongo te centenaire na koleka bongo te. Il faut tout élément. Moi, je dis tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Il y a un océan et Tindami ensemble. Bandiko Balandi, tu vas dire que la souka pour être à un espace pour bien analyser. Congo, Azana Likamoko ya moto ya pe ya monene, pour essayer le peuple congolais ba yeba. Boteki, ma belle la République démocratique du Congo. Ma bomba mi ya mabe oyo mazali ko salama. Bobele na ntina moko ntina nango yali ete balongola yo congolais na souci ya kolinga ekolo na yo batalisa o biloko oyo bizangi ntina tala mpona nini nakoki koloba yango na analyse ya mokolo mwa lelo ezali na komonaka ete bato lokola bacongolais likolo ya nzala bino nyonso botali video wa
bakei kokumisa bikolo ya bato bali ko violer ko boma bandeko na bango. Cela veut dire que babandi ko zangisa ba congolais mitemo. Crime ya est ezali bongo ya solo ndeko na ngai. To koti to tangi mikanda to luki pe bato na mayele o bakoki kolakisa biso ezali ya solo ete Kagame ali cause bango na Museveni ya génocide o esalama na République démocratique du Congo. Pe ezali ya solo bango nde bato bako boma pe kozwa mabele na biso. Kasi yo congolais tango yo bungi otelemi okeye kosangisa na bato ya bongo maboko. Wali moto nini pe etumbu nini bakoki kopesa ondeko. Kongo mani to analyser etumbu nini to koki kopesa bato ya bongo. Tokomi kokemoke na suka ndenge na koyebisa bino matondo mingi na ba danseuse a Fabre Gaz. Oyo bokimi ponga na yebisaki na bino te sengele bokima azonga ye moko. Kasi kozala pasi pe na babelo oyo bakozonga po lobi bakokende su poto te. Soki na Congo bongi te mise moko akonya te su poto te. Mise moko te pamba te bino ba mise botalisi biso bozoba. Bandeko balandi révolution ndoto to pe révélation ya Mbili ya Ben esalinga pasi bandeko na ngai. Na ebite na ba age ba Mbili ya Ben kindumbo bango basali la mboka oyo soki efuti bango nini balingi ba régner lisusu na ndenge ya bozoba. Na ko bango lezu ezu peut analyser nini Mbili ya Ben alobi azui révélation ba monisi na Nzambe oya ye ke akumisa Félix tabule ya yela ke na ndoto tabule o aboya ki ko ba fleur na ye na Brazzaville po tabule ya Desevaye ayembisa nzembo ya tete abanzi boyebi nzembo yango ko zala oya yemba oyo kakanga na sango nazali elombe ya mwasi quelque chose comme ça okuti mobali na ngala bomengo ye libala quelque chose comme ça pokolia kotonga okofinga ngai okogenga partunga na yo bombanda mama sala maka bon nzembo wana ezalaki nzembo ya mama ya bana ya tabulai nda ekopesa Mbili ya Ben nde yango epesa bango pasi na motema pe soit déjà lobaki ete lopango ya Mbili ya tabulai oyo ezalaka wana na balabala oyo ezali ya zando la biso la kota stade des martyrs na ponga bilo pongo na monene wana soit déjà bandeko kovanda na bapesaki na sima baya ko déloger alors aboya ba fleur ya tabulai bino nyonso bomona molongo mombala concert aboya yango na liwa ya tabulai aya pe na ndenge ya malamu te po bato ebele balobaka na ye mais ya pakola petika basala babiloko ebele bato ebele bakritikaka mais lelo le même tabulai oyo yinaki eti la mole pinière azongeli na ndoto mpona koyebisa ye apesa Félix Maboko. Allez-y comprendre comment bozo sakana la mémoire à bato. Comment bino bondibo sakana République démocratique du Congo. Pobo lukandenge ni bape sabine ngbele est-ce que Mbili ya Ben yoza mamate. Otela ndeni bana bako souffrir lelo. Otela ndeni bana bako nyoko lelo. Otela lolenge ni mboki ali na pasi. Likolo ya intérêt moko po bayeba o liso zangi succès. Hein? Otamboli yembele. Moi ndambo ya bolingo la zakalango epana olimbisanga pona nation to obebana. Parce que ça moi si moko ngala linga makasi bato bayebi nga bayebi comment na honoraka yo mosali mbeba ya kolinga kosakala tana mokeli mokeli aboya Félix ewute libango ya ko révéler na yo na tabulai oyo boya e comment bino boko osala biloko mabebe soko olingo se réconcilier na bala tabulai obotela déjà mwana kende boko se réconcilier parce que moi leki la bango sala kati et noko yana ba bêtise abola kombo ya tabulai bande ko yanga ba congolais bozo monelo ko yo ezali kabali ya ba rwandais balingi bakabola biso mais les gens ne savent pas ba congolais to analyser tout ba to la mayele tala message ya Mbili ya Ben yango na pesi est-ce que mutu ko Mbili ya Ben peuple congolais ko kiso ko considérer bande ko langa soki bato la kananga je de ka ko succès yango de ko langa la zongisa ngo soso bota l'école bota la mai biloko le la kananga s'il vous plaît Mbili ya Ben mutu ozo soutenir hein moto yo Nzambe biso soutenir moto ko nyoko peuple ako ko tonga bitelo te na mboka na efacha ko sata makamine na mbongo azui ezui yango na lobaki bolukelanga ba avocat pamba te makamba Congo fola sala ba avocat ya makasi oui na la sécurité oui na la avocat langa oui na sir na makambo la salaka mais na nzoto pe boy bino bandeko bolinga biso boza censé ya kozola ka biso pe bato bakengela ka biso pamba te to ali na mbeba
mbeba te plutôt toali na pasi na banzelo totambolaka bakosala biso mabe. Alors soki pe tozala ba sécurité o tokotambolaka la bako na nzoto boye ata mibale misato la bako otelekaka batelemi baza pe la bibunde na bango ekozala makasi po ete to bundaka na bango matondo makomela bilo na banzela a ndela sukisi nzambe ya lola batela biso to analyser ana lobaka mingi te a on atika ka place pour ezalaka éveil patriotique. Congo appartient aux Congolais. Bas Congolais, tout le monde est tombé. Merci Nakabouya, l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois à Judeka, adorateur Missap électrique. Merci à Papa Dieu, directeur recherche stratégique et pourquoi pas sans mon compte para Beniso Babiso. Merci à Maman d'Angola, à Mokitene, Florencia, Matondomido. Merci encore une fois là-bas pour amener Angola, no bondi à botar de bono et la monsieur Koko Melabino. Nzambe Alola abatte la biso ingete la ban en merci na Juka Amel, le number one au de la presse congolaise de France. Dans le bien le number one. Merci na Bino Nyoso Bouti et belé pe aboyer la poto. Battu au ciel vraiment baillé et belé. Tout beaucoup à la belle bande balandi. Na numéro on appelle ça qui Mama Adolo na Suisse Anita Babe il faut que yo moto bakoko Lumumba bakoko Nzezalando balanzezalando c'est le moment bobé hangato se soutenir pour na makambo Guy Lumumba na belele lisusu na zala posa auto sola pe okomala Kinshasa Mama Justine Kassavubu tozali na posa na opo tango ekoki to se révolutionner le 4 janvier 1959 tokobeta lisolo nango awa le 17 janvier tokobeta lisolo le 18 janvier tokobeta lisolo. Alors les solo wana bo produit yango parce que kozala balabala les tuluku ya bato mokolo wana la banzi mamosea akosala pe meeting pona koloba la face à nation nini esengeli to sala. Là je dois dire tout mais ceux qui vont soutenir ngai peut-être ba aider nanga et kozala malam pour la libération la République démocratique du Congo li passa nanga ino ya CNT live Mama Pierrette Nzambe apambola bino Mama Clémence Dinanga Mosakola Bikolo. Merci encore une fois la Fariana que Dieu vous bénisse. Place aux alliés. Merci na grand frère propre comme kiminga bola plateau grand frère nanga pasteur Didier Fosca Dikese un grand frère Kombo moyen kendezate ezongi na lombango bino tout nalingaka bino to se soutenir Mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nanga partout bozali to bondele kolo na biso po bato babanga biso. Encore une fois merci na bato IDPS pe bobingani Félix pe bolakisi oyo bozaki nango posa to continuer boye to ko bondela mboka. Président Martin Fayulu Madidi Fumuzito oezata na bino bo récupérer et loko bangai ba arracher et kozala mala.